Babaku qu'il faut boyer une chose et ça que banda cinéma ya Congo ezala cinéma depuis ma boke ya Congo ezala ma boke eza première fois actrice moi mobalité mais actrice à Longwe Congo a osé koya ko balba ko prester na lobaka bon aye ko prester na sol français eza le moment oyo eza tellement munene na ebité gravité na onso boyeba pour batu toyebi ba sala pe ba succès à l'époque oyo batika ko réaliser le Cambote. Donc faut boyer avant pour vivre événement ensemble le coup les après première fois il y a actrice congolais. Donc na loba pe ya monde entier pour ini et doit être là pour prester na poto il y a monde entier ben oui ya monde entier to ke ga to tso na Congo pour to na ba statistique Afrique ya monde to en Afrique ba Nigeria ba yate non na okate ba longwe Nigeria ba yene poto ko prester ba jui sale et puis sale nini na yokate. Donc voilà, tout ça en Afrique, Afrique kaka, surtout sur ba Nigeria wana ba Côte d'Ivoire to yokate. Et ça la mingi au monde abakoya bakiti ki chassa mais na poto apena mutu moko ka actrice boy al jupe sale ayepe aiza sila bisalo. Elle fait partie parmi les personnes qui ont encouragé le groupe Simba. Ils ont la Sila, ils ont le président Ilombe. Parce que je me rappelle, ils ont un tournage à Major Bissadi, si je ne me trompe pas, mais papa, excuse-moi, maman, il y a joué dans ta façon, il y a le groupe Simba, s'il te plaît. Et encore une fois, on a président Ilombe si le groupe Simba. Donc c'était ça. Elle fait partie parmi les bateaux poussant dans le groupe Simba. Donc si la Bissalou, si la en tout cas na lié libanda na banzonzing. Il y a qui ne kokuta si la Bissalou na Simba. Si là bato banda Simba ti. Donc ba décoration et tout le monde va décorer fali pour na côté na moni ni pour na si là par rapport à nous moi c'est à liboso o a tie ba date na ye na ndenge émancipation ya bamba basi et comment pensez-vous que elle mérite d'être aussi décorée par mon Konzambo sur Azongi Congo? A mérité. Pourquoi mériter si là dans la groupe T? Pour à l'époque ils avaient qui ba groupe ils avaient qui on a groupe Salongo groupe sans souci, groupe boye. Mais il y a des gens qui abîment le groupe T à former des bana. Bana ba permis na former bango to travailler ensemble. Parce que mutango yemoko na de maboko na ya sale fort ya ko mati place yaza. Bato bazana ba groupe à l'époque bazara kutu na ba sponsor. On t'a appelé sponsor à Bralima, sponsor et l'autre sponsor à Massafco. Ba comme na niveau te ya roya ko penser ko ya ko sa maboy na poto. Donc il y a le quoi sa première comédienne ou à Saliango a mérité pe gouvernement tiens le boko pour à tomboli qu'il tire à Maboke pour le long Maboke na monsieur ce comme na valeur c'est parce que yem ta poussé en le colo. On est impressionnant qui est pas si là ma fille peut baser qui belé na groupe Simba on est pour jouer parce qu'il y a que Kutabango mais on est impressionnant qui au approcher au capé mandé ko le banayo pour continuer bando jouer ensemble on est impressionnant qui pas kolobate ke eloni est impressionnant kinga pour que na kanga makanaye pour dire vrai na si la tokanga mate pour tous les camarades non même pas donc c'est ma sœur donc c'est la famille tout kutana to seka tant tous ensemble pour comprendre que ça c'est la famille et amitié parce que s'il n'est pas mon ami ça je l'ai dit ouvertement à la télé motivation o ezwanga mokili mo mettre les melaraye tout le monde bana ko fingaye tout le monde bana ko loba tout le monde a mutongo ba ya ko loba mabenaye ba ya ko finga ba ya ko étaler au bango ba ko étaler mais non tout le monde a retour na yete aya ko se faire face contre ba lobelaraye et puis à l'époque azaki na ba lobelete au monde malgré ça to occupé la mission to beta la mission mokara déjà biso pe to bana ko occuper mambo asilate to zara plus ming nganga moto utakawa. Mais en tout cas natikala kofinga été attendu dans un ngambo wana mais ce que du fait que ba komi ko motiver bino ba pousser bino na haine on a motala siko yengo asalanga eloko te na yoka na mabete na zala pe proche na yete pour na yoba na yeba ke azama be na ba ko démarrer
Bon, il y avait des gens qui vous demandaient à quoi attaquer ko tiango vraiment kate et ya osala ki ça émission mo de mère à salaka asataka katema na sila na kokate nga mona talini nga zolo banga bitin a ko kino bongo ten na ya na démarrer des mères et na démarrer des mères ba benga nga na ba 4 heures bo ka audio appel e bimara wana o ba benga nga wana alo mu rabino nyo surtout ba finga bo fandi kimia muta ko défendre nga des mères air des mères ko défendre nga bino boye ko combattre des mères pour boluka nini mutu ta défendre nga ye wana bino bo fandi kimia. Après avoir suivi puis de mes pères Abba quel brouillard réalité confité comment na commentaire film préféré na ba film nyonso pour esprit à produire comment na commentaire film na pour il s'appelle na. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et merci beaucoup à tout le monde qui boza connecté na Rolanda Biso awa na T-Média Télévision. Merci mingi na communauté congolaise oboali partout dans le monde boza ratana bino ya kotika kayu ya ko pesa biso lito ipe miso ya Rolanda Biso na boke binyoso. To pesi bino ba merci belé surtout na ba enyoso ba komantaka na ba élément na biso ibele. Merci na bino, nous sommes reconnaissants envers vous na onyoso bosalaka pona évolution ya télévision oyo. Et merci encore une fois à tous les abakouk oyo bozaka motivés, connectés na consommer ba produits ya SB sans oublier les abakouk de l'SB. To betara mingi sete na koloba ete to bosanaka te malgré ba actualité, malgré ba production SB ali na yango kasi ko consommer ba film na biso c'est important. Na moni mo négligence wana ezongi lisusu makasi na bandeko na biso parce que déjà ça fait au moins 3e épisode oyo tozo consommer les prix du mépris oyo ezana SB maison mère ndenge tolobaka. Alors so bo constater ba vie eza vraiment na se makasi. Je sais très bien que nous sommes concentrés na événement le 23 au 6 juin et le 23 mai au 6 juin. Mais eza synonyme ya koloba te ke to négliger o etali ba production na biso to consommer vraiment ba film na biso parce que eza na mosolo eza na budget eza na énergie o epesamaki pona ko réaliser ba film wana. Alors ekozala bien penza te pona film ezola réussite te na ngambu oyo tobengi visibilité. Donc ça veut dire ba vie quoi. Donc ba vie ne ko permettre que ndeko na biso, sœur na biso, maman na biso si la bisalu a se retrouver par rapport ya budget oyo ayebaki na kosala film wana. Donc na ngambu pe les abakouk de l'SB boyebi ete tozana alibi parfait teaser de Jekota Kilobi lelo si tout va bien mercredi 20 mai 2026 oyo tozozwa premier épisode ya alibi parfait, film moko bien réalisé et ça montre qu'il y aura du show, tout le monde va extrait, tout le monde va artiste au va prester. En tout cas, film moko bien et ça n'a pas surprise et belé. De même na film na biso les plus du mépris, tout le monde a mutu et zo kene kitoko, SB ba production, SB ba diffusion, SB ba plateforme nyonso presque to kandi, biso masolo à Netflix to betara les sous-soutés et je vous signale déjà bientôt là vous aurez aussi les images ou soit votre connexion Nangambo ya Canal Plus. Donc, bozala toujours serré. Beaucoup soit vraiment produit na biso mususu ya SB Nangambo Canal Plus. Pourquoi pas to salango bongo po ezala pe bien. Boyebi kala to mingi bato baza na babuke ba vivara mingi na ba film oza beaucoup plus na Canal Plus bato mususu baza pe habitué te na Rolanda YouTube bazaka beaucoup plus na babuke na bango peut-être Rolanda ba Canal Plus tout consort. Alors na ba o nyonso bazaka beaucoup plus habitué na Rolanda ba série na Canal Plus. Bientôt là bokozwa ba série ya SB na Canal Plus et ça fait du bien. C'est ça au biso tolingi parce que yango nezali évolution ya monde ya cinéma ya Congo, yango nezali épanouissement ya monde ya cinéma to longwe na ghetto to bimi vraiment na miso bato
ndenge tolobaka et c'est pour cela tolobaka toujours coup de chapeau à Sila Bissalu, coup de chapeau à toute l'équipe de l'SB oyo bazwaka vraiment tana bango ya kopesa d'énergie pour nous satisfaire un monde mobimba. Merci na bino nyonso toye lelo to panza nteke ndenge kaka toyaka na banalise ya malamu elongo na tonto Irano toye penza mingi tosolola nini toye tosolola ba préparatif na biso ya le 23 et ba actualité ebele mais lelo toye tosimba ta 2 points parce que boyebi tozwaka vraiment ta ya koloba mingi te parce qu'il y a beaucoup des actualités surtout toyebi toloba mingi et kozala penza important te ya koloba nyonso po ezosenga explication ezala claire pour te comprendre oyo ezoleka. Alors premièrement d'abord je salue encore une fois Moura de la presse namoni passage no pe na la voix du peuple et ainsi que les abakou de l'SB oyo ezali ba chaîne propre ya SB ainsi que tonton Vincent et ça li bien éclaircissement malgré tout oloba déjà masolongo mais na baye oh peut-être bazwaka occasion wana te baye te tonton Moura lobi ete batindaka bango baya ko déstabiliser SB baya ko s'attaquer na SB mais a comprenaka que si la za innocente si la sala est le côté de même ndenge makambo to leka awa toyebi so to le bapembe to solango clair mambo etalaki Karine Mokonzi je crois ebele babaki pourquoi Moura zo le baté pourquoi Moura azo s'attaquer na Karine te apesa ki ba raison na ye pona olobake ba relation oyo azana ngona Karine rien à voir na ko sala ki attaquer parce que amoni loko oyo Karine asali été donc c'est clair eza ba propos au Moura pesa ki et biso pe to lobi lelo soki to comprendre ndenge Moura lobi lelo pona Karine eza de même ndenge pas répondre ki Belleville par rapport ya nini par rapport à kolobaki si la salanga eloko te soki de mère a ko s'attaquer na sila a ko finga sila koloba n'importe quoi pona sila et ningi koloba te ke biso lokwa to travailler na yo il faut pe kaka to luka to s'attaquer na sila ba s'attaquer la mutu oh peut-être oyebi ke azana problème moko boye eza clair eza injuste mais oh tozo mona sila ngazo azana d'abord douce alobaka pe loko te asalaka makambo na ye na ndenge na ye mais osoti na biso totake d'abord bomona ndonu na place kosimbela moto ya ndenge wana te neti nga personnellement so boremarke namonaka place ya kosimba par exemple mupesha te parce que ngai moko natalaka baparamètre ebele pour ne pas la diminuer mais namonaka ke ixi peshanga aza susu na niveau ya Sila Bissalu te donc nakoya te na bando osala émission mpona kodiminuer ixi tanke naomona eloko aosala te oyo ekoki koya kolezenga to namona ye comme adversaire ya SB moko vraiment il faut to réfléchissaka parce que biso moko tozalaka na capacité kotombola pe kodiminuer bato tant toyaka na baanalyse tosalaka oyo mutu moko aza na ye na niveau moko très bas bozoluka bo remonter ye pamba par rapport à baanalyse oyo toyaka nango donc yango monaka ngai baanalyse nyonso te nayaka mpona kosala yango nayaka oyo eza important ya kosala nasali donc elobi te ke soki nzinza asali likambo na ye na réseaux sociaux ngai il faut nazala sansa oya koloba ngo non nalobi yango très bien ke namonaka ntina koya kolobela makambo mupesha te parce que na monde ya production aza te s'il faut critiquer Belleville je le ferai s'il faut critiquer Dinana et les autres je le ferai parce que basalaka production baza ba rival ou soit baza ba concurrent ya sila bazomeka koboite le pas mpona kokoma na niveau sila alors il faut to critiquer bango elo mutu azosala na ye effort moko te mutu aza abstrait na monde ya cinéma aza na monde ya production te tokoya kosatake ne par rapport à quoi donc voilà un peu oyo nangaki to se comprendre air moko boye na makambo oyo donc c'est ça c'est clair donc Moura alobi yango très bien yango esaki ke base révolté bamonake mutu aza malamu te yo ozotinda biso tokende ofinga sila tokende koatake sila tanke sila asala biso eloko te tanke sila afutaka mpe bato mbongo te parce que tozonga nsima te na baaudio oyo ti lelo toyoka Moura alobi ke bino bozokotela nga te tanke bato bazotake nga bino bovandi nie bango bamona ntina ya likambo te nde baloba base révolté donc bato bazwaka bato lokola bato maboma te aire moko malgré tout balobi ke l'argent répond à tout
moto asoka aza na masolo akoki kosomba nyonso tout koso. Mais il y a des gens qui ont peur de personnalité na valeur na bango te à cause d'argent. Félicitations encore une fois Moura de la presse, ça fait au moins 4 ans passés au loba marambo oyo ozo maintenir yango toujours, ça veut dire que oza vrai envers sila. Et boyene tolingi na bandeko nyonso balobelaka sila bazaka vrai, ezalaka pona kozanga te, ezalaka pona mosolo te, il faut ba cause ezala. Je sais que chacun aza na cause na ye oyo aluka a soutenir sila. Lelo elobamaka mingi lokola chantage ke namonaka bazo traité sila de tout, namonaka benjour sur sila, namonaka bazo bwaka mabanga na ngambo ya sila nde yango etindanga. Mais mutu na mutu en vrai dire aza na ba cause na ye propre oyo aya ko soutenir sila. Donc voilà un peu eloko na ngaki na martelé neloko Moura lobi. Alors s'il faut décorer tolobengo awa avant-hier, je crois Moura aussi l'a dit à travers Vincent Toulouse, si la Bissalou a mérité qu'on a décorer après le spectacle, c'est clair et net. Parce que hier, à boiter les pas, il y a valoriser Mboka, Libanda ya Mboka. Donc, on a mérité qu'on a la décorer. Donc, s'il faut parler de la décoration, Nangambo et Tali Mokonzi Mboka, si la Bissalou aza femme ou aza forte, ou azo mérité qu'on a la décorer pour honneur ou azo pesa na biso Libanda ya Mboka. Au lieu peut-être décorer pour un sentiment, au lieu peut-être loba pour un roloba, biso tolobi ya mutu ezali ko décorer si la Bissalou parce que banda histoire ya maboke théâtre banda toyoka lisolo ndeko moko te oyo a se produisa na ngambo ya France ou Belgique na masolo oyo ya maboke to théâtre. Donc toyoka lisolo wana te. Alors comme c'est la première fois, si la Bissalou a mérité qu'on la décorer, et coup de chapeau à Tonton Vessa, coup de chapeau à Sila Bissalou parce que je crois déjà marambo oyo nengozo kenango okozala récompensé na oba bengi décoration. Soki kosalema te problème ezate mais oyo eza na mitu ya bato pe na miso bato bamoni ete Sila faut azala décorer, c'est clair et net. Alors nangina bakisa lisolo moko ya mutu ya oyo peut-être ezalaki important ya kolobango te. Mais nangi déjà na flashé biso awa que troisième date est en cours. Troisième date est en cours. Ba jaloux ici là, ba détecteur, nakolo ba nini, ba yini ici là. En tout cas, soki kaka pona ngai botika lisola SB, botika lisola Sila Bissalou parce que troisième date wana eza mama na likambo et eza neto lobaka mabezali. Mabe ezali eza penza pona kosilisa lisolo oyo ba production bandeko na ngai ezaka important tobetaka lisolo ya ba rivalité na mambo oyo ndenge SB ezalaki auparavant na kaka na ngambo ya ba filme bino botie filme biso totie filme to comparer ba filme mais na ngambo ya ba production oyo pardon ndenge na yokeli na ndenge na moneli lisolo ngo vome botika. Parce que déjà là, bozo zwa badat au Belver Goyanango. Je vous signale déjà qu'il bazui déjà contrat moko boye na Belgique. Baroya bientôt na date moko repé ça. Mais tant que bino bozo ya sima, si la zo keka liboso et botika na bino. Botika na bino parce que date bozo zwa bozo lukaboya bocha na salle bozo lukabozwa. Ils ont la qualité de la salle aussi la salle dans le spectacle. Mais quand même courage, le rôle des Alikamamboka parce que l'objectif nous sommes là pour promouvoir notre culture. Quand même, bravo à vous. Bravo à vous. Et bon féliciter parce que la salle est une promotion au Lobake. Bozoya bientôt là la date mon quoi ya Lobake. Tozoya peut que se produit en Belgique. Mais malgré tout, ils ont sima ya événement le 6 juin. Biso tolobi, coup de chapeau, c'est le Congo qui gagne. Malgré tout, na mboka nyonso, na domaine nyonso, ezaka na première to premier. Si la première, oyo, apesi longoni alakisi nzela, na ba nyonso bakoya, et ya mutu ezali, oyo sepeli singa makasi, alakisi ya solo vraiment ke azali yaya.
ndenge babengaka faire egola ya mokolo sila bisalu ademontre na mokili vraiment ke aza ya mokolo aleki bango ya solo parce que à travers sila bisalu lelo mpe bandeko mosusu bakomi kozwa mpe courage ya koya kotya mpe date na mikili ya poto malgré tout badifficulté eza makasi na ngambo ya production bon tokota mozindo te tofélicité kaka soki baye na date ke biso mpe tozoya tel jour. Voilà, merci encore une fois tout le monde. Naye koloba lisusu que total ba film na biso totika la concentré. Il y a beaucoup de surprises na spectacle wana ya samedi. Alors SB to maison de l'SB et comprenant que non, il y a trop d'informations aux actionnaires na biso ba communicateur. Il faut tout arrêter quelques informations pour ne pas gâcher le spectacle. Parce que ceux qui le lo to bandi ko ba pe mingi nyonso o eza ya kati et ko permettre te batu ya spectacle na sentiment o bange bazana ngo comme surprise. Ya on a dans le ba c'est pas pour rien bozo mona divergence ya ba communication, ya ba information moto na moto akoya na ndenge na ye parce que moto moko te dans le ba azana information sur na makambo oyo etali pour le moment na SB babombo bakei to bakei te je crois bazali na bikili ya poto na oyo etikali tozela spectacle samedi toyeba surprise nini mams abombeli biso ça déjà c'est clair et net et je suis d'accord avec ça soki toko communiquer oyo eza important ya ko communiquer mais oyo etali déroulement ya spectacle ko dévoiler ba secret tout consort même si tozui l'information sur ndenge na lobaka na bino il faut traiter d'abord l'information avant de diffuser toroya te po tolobaka te tala likambo eza boye na boye non sauf que oyo etali likambo ya décoration je crois dès le retour de l'SB après tous les deux dates ya ba spectacle aza nango mams soki chance soki nzamba apesi chance wana a permettre yango même s'il faut à ça la décorer. Là, vraiment, je l'ai dit avec tout, parce que ma sali eza innovation, à sali ma mbouya honneur, au ezota la nanga mboka na biso. Voilà, merci encore une fois à tout le monde. Au bozaka connecté, au bozaka na sentiment kolanda tonto Yorano avec beaucoup d'attention. Bozala toujours scotché, branché pour nos kolanda film et auto lobby, alibi parfait. D'ici là, bozo zoyango déjà premier épisode eza film moko eza na ba surprise ebele et les prix du mépris eza pe na SB maison mère bokota botala ba film na biso to augmenter nombre de vies ndenge totalamaka to boya koloba kete film etalami te parce que tozali na spectacle non spectacle eza le 23 o eza samedi film ekotaki depuis lundi eza na réseau moko te osalaki totala bafilme te mpo tolobaki toza na baspectacle non tozonga na consommation comme dab yango nde eza ya motuya merci beaucoup à mama Zozo na Inde mama Eli Mbizi hymne national et ne pas oublier mama Afi Mayemba mama Kitoko Justine États-Unis elongo na mama Inès Claudine bina bino tout oyo bolandaka biso na bokebi nyonso merci na bino tomonani prochainement bye bye.
Hotel lycée que c'est la qualité. Flat Hotel lycée que c'est la différence. Flat Hotel lycée que c'est la supériorité.